africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de Nenga Fatede, na année 2026, on peut, Azan Lissus Kokubisa, perfection de Nenga Kosakanate, na ba service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon, di mélange lundi Lissus na Nenga Kosakanate, mon côté na terrain, c'est Pelas de ces Pelas, à Tibabion de la dernière génération, le col Airbus A320, pour la destination est dans la province pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, dans 2026, Oyo, CAA, a conquis 34 ans au Coca, dans le service de ma cliente. Ah, CAA, mon CPLC. Bon, vous êtes semaine à votre ami, merci pour vous la télévision, la minute pour la colonne, la journal, merci, la fidélité, pour confiance, pour continuer à causer la journal, la bibliothèque, pour la journal, pour le chef de l'État, Félix Antoine Tsege, il y a un baki week-end de l'équipe, cité Union africaine, Madame Juliana Lumumba Oyo, Azali, candidate, il y a RDC, na poste, secrétaire, secrétaire général et organisation internationale et francophonie ayaki pour présenter et chef de l'état feuille de route naïena sengeli à Salabongo bakeza 9 projets il y a francophonie il y a Sikapo na francophonie il y a République démocratique du Congo tebeta bongo masolo etali chambre haute ya parlement pour l'ensemble na Sénat bazalaki na séance plénière samedi 24 nanga samedi 21 mars na bokambemi ya président na yango Jean-Michel Sama Lukonde wape pa iba adopté ki calendrier ya ba travaux ya session ordinaire ya mois de mars héritier mapindemi Christian Kengebeni ba détail. Week-end électif na chambre haute ya parlement Sénat ya République démocratique du Congo ba adopté ki kuna na palais du peuple calendrier ya misala ya session ordinaire ya mois de mars 2026 ezalaki bongo na séance plénière président na yango Jean-Michel Sama Lukonde Kenge calendrier ya session ordinaire oyo ezali adopté yango ezali ko établir conférence ya président oyo basanganaki vendredi euti koleka conformément à l'article 75 alinéa D ya règlement intérieur calendrier oyo ezali bongo na ba matière législative boy deux projets ya loi oyo ezali kolobela ratification ya accord de paix entre RDC na Rwanda et accord stratégique économique entre États-Unis et la République démocratique du Congo pour na ba matière non législative et sengeli kotalisake ba matière oyo ezali lié na ba contrôle parlementaire na rapport ya ba vacances parlementaires pour la période il y a le 16 décembre 2025 kino le 14 mars 2026 yango pe rapport ya ba mission oyo ndenge président Jean-Michel Sama atalisaki. Natango ya débat général, 3 sénateurs ba intervenaki pour na ko reprocher na projet à calendrier oyo caractère na yango indicatif ba sengi koluka ko améliorer qualité et constance pour na ko kotisa clairement ba différentes matières oyo ekozala aborder na session oyo ba kotisa pe ba arriéré pe ba nouvelle matière. Pour na réaction na yé na ba préoccupation, président ya Sénat a tel ce caractère indicatif na ouverture ya ba nouvelle proposition yé a tel ce qui inscription ba matière et kosa la fonction ya maturité pe le souci ya disponibilité ya ba hauteur ya ba initiative parlementaire. Natina wana na lumière et d'explication plénière a adopté qui na unanimité projet à calendrier oyo Sénat a vu acte il y a démission il y a deuxième vice-président Modeste Bat Lukwebo et na troisième séance plénière il y a session où il y a mars 2026 chambre ya bassage bango bazui acte ya démission il y a sénateur Bat Lukwebo na poste ya deuxième vice-président après mise en place ya commission spéciale chargée à examiner dossier oyo na délai à 72 heures boye pétition oyo ezalaki initié et pas ya sénateur Danika Bongo le 16 mars et Outikoleka. Le Premier ministre, Madame Judith Assimi Toukaye, apporté au fond baptême, il y a livre moko, na titre La culture sauve le peuple. Oui, comment mi bon pas moi l'amboka nyota lio le cérémonie les kanaki na pour mon hôtel. Christian Kengebeni héritier mapindemi Igor Hunting. Ouvrage ya seka et outi kozala baptisé ezala kibongo weekend eleki
ezali opus oyo était en cause. Abandon ya patrimoine culturel ya République démocratique du Congo. La culture sauve le peuple. Ndenge titre na yango ezali kotalisa. Ezali livre ekomami na mioto liolo oyo premier ministre Judith Suminwa Tuluka abatizaki yango na cérémonie riche na spectacle pe ya ba émotion na Pullman Hotel. Bosimbake azali mwana ya mwasi ya Alfred Liolo oyo azalaki célèbre sculpteur ya République démocratique du Congo. Mioto abotama pe akola na modelage, moulage pe assemblage ba matériaux divers pour na création na ronde boss ba oyo to na haut relief. Lelo azali ko considérer culture congolaise ezali menacée na disparition. Pe yango esengelaki ezala levier moko capable ya kotombola République démocratique du Congo oyo azali géant na cœur ya Afrique. Congo azali ko disposer ba atu nyonso pona kokoma leader na soft power africaine na 2050. Congo akozala moko ya ba pays oyo akozala na population ebele. Population oyo jeune, dynamique, connectée, bazana ba atu majeur nyonso. Boye position oyo ya leader ezali ko se reposer na domination pe lisusu na capacité ya entraînement pe inspiration. Boye pona mioto liolo alobi eza na force te ke République démocratique du Congo akokoma esika wana. Azali koloba Congo oyo akoki ko s'imposer imposer culture na ye epai ya bato mosusu. Alobi Congo oyo azali koloba te pona kolanda kasi azali koloba ya Congo oyo azali ko inspirer, azali kopesa posa pe azali kopesa ndakisa oyo azana cœur ya Afrique. Boye botala tozali kotala oyo nyonso tozali ko créer boya pe tosangana pona ko créer ensemble yango ezali soft power ezali ko forcer bato mosusu te kasi ezali nde ko attirer bango avant ko baptiser ouvrage oyo marraine ya événement premier ministre Judith Suminwa Tuluka azwaki mwa maloba pona ko reconnaître na justice pe force ya mboka force ya peuple yango euti esika mosusu ayeye moko aye awa na réciter kasi na ba symbole na capacité à ko créer pe ko transmettre pe ko reconnaître. Culture ezali souvenir te, culture ezali énergie pe ezali force moko vivante. Boye langue moko ya silence oyo ezali kosangisa bato lelo. Culture ezali puissance moko douce pe lisusu stratégie capable ya kosangisa pe ko influencer pe ko pesa confiance ndenge chef ya gouvernement atalisaki. Présente na cérémonie ministre ya culture pe art patrimoine asaliwaki œuvre oyo ezali ko interpeller société ya République démocratique du Congo na tour na professeur Edine Tambwe lokola moto monene ya culture a reconnaîtra ki pertinence ya œuvre oyo. Bongo na sima vernissage ya livre culture sauve le peuple et connaîtra ki présence ba membre ebele ya gouvernement, ba autorité administrative, ba membre ya organisation ya société civile, ba journaliste, ba artiste lokola groupe Marabout Théâtre ou ezali dirigé Nanzei Van Moussala pe accompagnement ba étudiant ya UNAM oyo ba livra ki performance na bango na 100% ya République démocratique du Congo pour na gouvernement Suminwa bazali kotombo la culture pilier ya programme d'action na bango pour na ko faire connaître immense patrimoine culturel ya mboka ezali objectif prioritaire. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samoya, le Belaki, commission, il y a concurrence, il y a structure spécialisée, il y a ministère, il y a bon reportage, il y a effectivement Fabrice Lundom. La commission de la concurrence, comme en sigle, une structure spécialisée au sein de mon ministère qui assure la régulation et le contrôle de la concurrence, veille au respect du libre jeu de la concurrence et de la protection des consommateurs. Elle occupe désormais une place centrale dans ce dispositif. J'ai instruit cette institution d'assumer pleinement ses missions, entre autres, veiller au respect des règles de concurrence loyale sur l'ensemble du marché national, lutter fermement contre les ententes illicites, les abus de position dominante et toutes les pratiques anticoncurrentielles, protéger le pouvoir d'achat des consommateurs contre les pratiques abusives, renforcer la surveillance des marchés et améliorer les mécanismes de sanctions en cas d'infraction, intensifier les contrôles visant à retirer du marché les produits impropres à la consommation,
en collaboration avec les services spécialisés. Honorable Maotone élu ya Selemba Ouya kitaki na quartier camping mingi penza na complexe scolaire l'info wapi pai akene ko soutenir ba sportif ya combat ya commune na ye Christian Kengebeni ba détail. Eli ya commune ya Selemba honorable Maotone lui les responsables oiba mesana kubenga ye papa Selemba akitaki mikolo eleki na quartier camping na avenue Madiata na kati école complexe scolaire l'info na tina ya soutenir ba sportif de combat ya commune na ye face ya phénomène kuluna pamba te kala toyebaka ke ba quartier oyo pe ba commune de ba sportif bazalaka ko défendre ba valeur na souci wana nde honorable Maotone elongo na délégation na ye mobimba balingaki ko assister Tang Sodo club Urido Omnida après des exercices ya ndenge na ndenge nde honorable Maotone du les responsables apesaki bango ba matériel ya musala elongo na enveloppe moko ekuba kaka na souci ya ko soutenir jeunesse sportive ya commune na ye na micro ya Info Lingala maître bilingue 4e dan atelisaki gratitude na ye envers honorable Maotone papa Selembao. Vraiment on a na sentiment honorable ya il faut tous à la base à la ta dans le public mbimba quoi. Donc c'est que c'est un souci pour promouvoir art na biso qui tomata toujours tomata tara ba jeune baza boy donc baza nanu bilengi donc baza na posa ba ko malo la biso biso de ko to kende ba on est au tikela ba statinions quoi. Donc sentiment vraiment sentiment to ya ko te zangi Yemo kopé honorable Maotone a expliqué ki tina ya geste na yi na makam oyo ya malamu lokola boye oyo ta se contribuer na développement ya mboka na biso en général en particulier na oyo ya Ngoma Kinshasa et nazo profiter pour l'occasion ya ko remercier ba organisateur ba geste boye za malamu ezo épargner bana na biso baleki na biso na ba délinquance et puis na ba biloko ya mabe to benga ye lisusu nani honorable sans frontières pamba te bana ya commune ya Selemba tango nyonso bazali komona on a terrain soki na terrain te ozali ko proposer nyonso kaka pona bolamu ya population ya commune ya Selemba oyo ba pesa yo mandat honorable Maotone du le responsable ezala kabongo kobaka kaboyi bana Selemba o bazali ko garder na motema. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, qui distinguait par l'Institut des auditeurs internes du Congo. C'est le cas qui la vendredi 13 mars 2026, la cérémonie officielle qui marquait la remise et prix na ya mérite et pas directeur général junior Mata. Nadine Sona Azakon na compte Info. Vous avez, Monsieur le Président, soirée très haute en couleur, Pomo Bangé, na mon seule caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP na mokuse et Zakosala, na terme ya gouvernance et Kuba, grâce à gestion ya très bonne qualité, ya le top manager Junior Mata Melanga, baki c'est la caille les transformateurs à Zako imprimé depuis arrivé na tête ya entreprise publique Oyo, Talatina, Institut des auditeurs interne du Congo IIA Namokuse na présence ya Afia Africa basala qui remise ya diplôme de mérite avec mention spéciale et pas ya les transformateurs les top managers junior Matamelanga na qualité na ye ya meilleur dirigeant ndenge afandisa na sensa fonction ya audit interne conformément na ba directive ya IIA global ISA P certification ISO 9001 SENSAP a kembisi mobange na système ya gouvernance moderne oyo eza basé na contrôle interne structuré système managérial ya kilo na respect ya ba standards internationaux les top managers mosala kitoko ba moni kati na ye qualité ya gestionnaire moko hors norme yango akokaki ko rater honneur ya boete à travers remise ya diplôme de mérite oyo ya Mogbake. Visiblement tiré de manière quasi assistante à boulet rouge sur les structures publiques. Eh bien, l'opinion doit noter ce soir que la CENSAP, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, certes
un établissement public. Ah oui, tala lelo sensap endimami na mokili grâce ya kokodi koko na gouvernance ekuba balendi si na nzela ya haute capacité managériale imprimée et pas ya le top manager junior Matamelanga le transformateur po aza penza ko transformer nyonso à travers protection sociale ekuba po na ba agent public nyonso ya République démocratique du Congo tala lelo yo. Pour permettre na bakilona ba voyager bon na condition kitoko compagnie africaine d'investissement CAA a Tibon Airbus 320. Ah oui, compagnie africaine d'aviation CAA encore et toujours motivé na ndenge ya nefatedi na année 2026 oyo po azali lisusu kokumisa perfection na ndenge kosakana te na ba service na ye sécurité confort na régularité bondi melange lendi lisusu na ndenge kosakana te mon côté na terrain c'est pelas de ces pelas atie bavion na la dernière génération lokola Airbus A320 pour na ba destination ebele na ba province pour la ville ya RDC bongo sénaté na 2026 oyo CAA a conquis 34 motoka na service ya client na ye. Ah, CAA, Mose Pelisi. La société Bosimba que population asifako na commune ya Masina baleli mingi ndenge ba uti ko buka banda kuna bango bolanda reportage héritier mopinye masali. Population avandi na quartier Siforko na commune ya Masina bazali komi lela pe komi tungisa na ndenge ya kosakana te bavanda ki posweleki komona ba engin lourd ya hôtel de ville ya Kinshasa koya pona ko démolir ba habitation na bango botala bino moko banda ko nyonso ezalaki vraiment rasé boy bango bazali komi lela balobi bazalaki averti soki mokete ba pesaki bango préavité kaka na mbala moko bazalaki obligé ya kobimisa biloko na bango en cascade esika ya kovanda ezali te esika ya kokende ezali te bato ebele babungisaki biloko na bango na ndenge ya kosakana te souwe ya population ezalaki soki ba autorité ya mboka bakopesa bango ata préavis bayeba na komilengele pamba te bazwaki ata information moko te ke bandako na bango ekobukana epuis ba raison moko te oyo bango bayebi ke ba autorité esengelaki baya kobuka bandaku ndenge bino moko bozali komona nzoka nde pona bango balobi basomba ba terrain na bango en bonne et due forme ezali terrain oyo bango batongi ça fait longtemps bazali kovanda kasi bakamwe komona ba engin ya hôtel de ville koya kobuka ndenge epesi bango pasi na ndenge ya kosakana te bwesuwe ya population bazali komilela balobi humanisme esengeli eregnue na part ya ba autorité ya mboka na biso mingi penza ya ville ya Kinshasa tango moto amoni pasi abimisi motoki na ye abimisi misolo pona kotonga kozwa esika ya kovanda kasi koya kobuka yango kaka boye ezali eloko moko ya malamu te bazali kosenga na ba autorité balukela bango esika ya kovanda ou bien bazongisela bango misolo na bango po baluka bisika mosusu ya kofutela to pe ya kotonga enfin ke bayeba na kovanda kasi koya kaka kobuka boye kotika bato na balabala kotika mabota na pasi pe na mawa ezali eloko moko vraiment ya malonga te atako moto atonge esika oyo elongobani te kasi pona kobimisa ye kasi pona kobuka esika ye avandi esengeli quand même ko réfléchir mingi pe koyeba esika nini bandeko bakokende. Honorable Nerombu ya ronda ki hommage à Soukana chef de personnel na ya complexe scolaire Pemba Robert Masiala oyo akufa kibongo Nicolele Kibola na reportage. Nous nous séparons mais nous nous verrons plus tard. Ne pleurez pas mes amis. Samedi 21 mars 2026, ezalaki mokolo ya pasi pe mawa pona complexe scolaire Mama Pemba, école ya Fondation Nerombungu, oyo ekundaki chef du personnel na bango Robert Masiala. Oyo a partir ya tongo deja na morgue ya Omeko oyo ezwami na commune ya Matete. Nzoto ya Robert Masiala ibimaki pona ko se diriger na salle du tamour ya honorable Nerombungu na quartier Bikanga na commune ya Kisenso epai wapi ba enseignant ba personnel pe ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba ba rondaki ba hommage ya suka epai ya Robert Masiala chef du personnel na bango na présence ya promoteur
Rodrigue Mbungu elongona adjoint na ye Bobo Mbungu. Na sima ya ba hommage na salle du Etamour na commune ya Kisenso, cortège et se dirigea na province ya Congo central na territoire ya Kasangulu na Mingadi de na mausolée familial Chundibioko pai wapi bandeko baninga pe bayebani basangana ki lisusu pona kolela Robert Masiala. Prière d'ouverture et salemaki na révérend Daniel Vita. Prédication révérend pasteur Malonda ateaki na mokanda ya Job pona koloba ete moto nyonso abotami na mwasi pe na mobali bomo ezali mokuse esengeli komilengele. Oraison funèbre pesamaki na coordonnateur principal ya complexe scolaire Mama Pemba Nidol Tatukila. Biographie epesamaki na moko ya bana ya Mowei. Nzembo ya libota eyembamaki pona kokumisa Nzambe ensemble na honorable Nerombungu oyo azalaki pe petit frère ya Mowei. Bongo na sima ya koza maloba ya batu ya ndenge na ndenge ekomaki moment ya recueillement to pe ya dépôt ya ba gerbe de fleurs epai wapi tomonaki ba structure ya ndenge na ndenge, ba personnalité ya ndenge na ndenge, ba atu ya ndenge na ndenge, ba membre ya famille baninga bandeko bayebani moko sima ya moninga alikaki pona ko déposer gerbe de fleurs na ye. Avant kotombola cercueil oyo ezalaki na nzoto ya Robert Masiala, honorable Nerombungu lokola mosali na Nzambe azangaki te kopesa Nzambe lokumu pona moma oyo. Ami ne pleurez pas, ami ne pleurez pas, prions, prions Jésus, nous nous verrons, nous nous verrons, nous nous verrons. Nous nous verrons. Si nous pouvions acclamer, se mettre debout pour Robert. Mettons-nous debout, acclamer pour Robert. Champion, champion. Bongo na sima cercueil ya Robert Masiala etombolamaki pona kavo familial epai wapi azali kopema pona libela ezalaki vraiment moment moko ya émotion makasi. Nzambe apesi, Nzambe azwi ndenge makomi ezali koloba. Robert Masiala Chuchuroba Joe Baptiste akufi na âge ya 63 ans. Atiki bana 6 mwasi pe bakoko. Boyeliwa ekoki kolongola soki bolingo te ya bayinyonso bazalaki pene na yo. Robert Masiala okende malamu. Complexe scolaire Mama Pemba, honorable Nerombungu baninga pe bayebani nyonso bakobosa na yo soki mokete. Potepoto walonga pona bana mneza potiva pe mokolo koko melango isa saka santé ya kitoko. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Ole saka nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka belaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ba ba ingakango, sate kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama jetsa mwana. Sukana mbimbi. Oye sukana mbimbi. Magusa. Protivap, pour bébé. Kapela oyo ekenda sango na Kinshasa awa na ba République démocratique du Congo boko kanisa ki bakino kaka nde bayebela bilengi nango nzoka nde Luvunu tozali awa na province ya Mai-Ndombe mingi na territoire ya Kutu awa bayaya ba staffaka na ndenge ya defrote ebongo pene bozozo ba staff connexion en direct de Kapela meka okanga mandenge babenga kango donc ndenge kaka boyebi Kapela ambiance oyo ezalaka kuna ndule modèle ba fukusela kantabana ngulu avec pilipili ya 3000 na pointe banyangoleli yo litungulu pembeni yo kampimbo ya kosakana te bondi melangai ke soki oza awa okobosa na kin moko na misika fumi obosa ne kin olandi bisengo kingo mwambe ya Kutu famille baleli ebele na Kinshasa boyo kasikoyo jento moto esala kantabana ngulu ndenge ya sololi staff nanga komo yango Miko Ukangama
connexion en direct ni Kapela na Kisasa pour odami a raisonnement no ba moko boulé Kapela na Kisasa saka togo jaka taba ngulu to saka pe basoso ya Kisasa ba maboke pe yango ba tiji pe to salaka nyoso to sa o ba salaka biso pe to salaka ngo togo jaka taba ngulu chaque jour to kena somba ba balenye uta likolo to gorger a to bandaka 6h30 si 21h bakanga ekala biso pe to kati misala pene ba comédie pe bazalaka wana pour na kojoindre utile na agréable pour na kosekisa population côté ozolia côté ozokongwenya bozwe lokoyo oh masa muto ça 10 ans na bolingo il faut moi des matchs na muto ça fait 10 ans na karaté il faut moi des matchs na ça 10 ans à karaté ne muto na tambola ka pomba yo kiba na bete kiba yo ça metelemba bon muto ça 10 ans na bolingo ata ko papa mukola chimi feki il faut moi des matchs à papa RDC za mboka ya diversité, mboka ya ambiance, soso pembe azanga mboka te, soki kaka ba province ezu ya moyen à travers projet ya 145 territoires, batu misusu bakokima Kinshasa, kasi ba comédien, kombo na yo nani. Comment nanga mboka avec kasi misisa ba comédien libula wetse banka zezina kutute, mbana mama nanga fia mama nanga po awe banki tina to soma mbo to banga mi binanda kumasoka. Likama tolanda bongo provision météorologique ndenge bakima ekozala na mois ya mars avril pe mai. Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite Metelsat Namokuse auti kopesa biso prévision climatique saisonnière pour na février, mars et avril 2026 awa na République démocratique du Congo. Bosimba peboye baké durant période ya février kino avril ba précipitation excédentaire et monani na ba ville ya République démocratique du Congo lokola Kinshasa, Mbandaka, Gemena, Kisangani, Boende, Kolwezi, Manono, Bondo, Bunia, Butembo, Kalemi, Goma, Bukavu, Basoko, Buta, Ilebo, Lusambo, Kananga, Unongo, Lubumbashi, Mbujimai, Kikwit, Bandundu, Matadi, Boma, Mwanda, Kindu, Isiro, Péville ya Chikapa. Boye po na ba perspective ya climat au cours ya ba mois ya février pe avril 2026 awa na République démocratique du Congo ezali kotalisake ba précipitation excédentaire yango et monisami na République démocratique du Congo mobimba. Boye natina wana probabilité et monani ya ko enregistrer ba précipitation ya makasi oyo ekoki komema ba inondation pe ba glissement ya terrain. Natina wana Metelsat ya République démocratique du Congo a pesi message oyo pour na ko avertir ba autorité pe population afin que ba disposition ya malonga eye bana kozwama. Vous avez été belle pour nous colonner info ngala juna pour la poursuite de ce pela comme ça. Merci Negor Anting qui m'a tomi na zaki bon nasima ya caméra héritier mon fini ma super zaki journal au montage ce qui pas Christian Kenge Beni ngala bien de personne rendez-vous mu ko zel ko au revoir. Compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'engager fatigué. Na année 2026, on peut, azali sous kokubisa, perfection de n'engager kosakanate, na ba service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon di mélanger lundi les sous na n'engager kosakanate, mon côté na terrain, c'est pelas de ces pelas, atiba donner la dernière génération, le col Airbus A320, pour la destination ebele, na ba province pour la ville ya RDC. Bongo Sénaté, na 2026 oyo, CAA a conquis 34 mokoka na service ma client na ye. Ah, CAA, Mose Pelisi.